République démocratique du Congo a coupé sa confiance. La mandat école pense qu'à travers le mandat école, on consomme information sur à temps réel. Mbote Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, Mbote Badiaspora partout aux alliés dans le cadre, il y a un mandat école et mon colonel. Le forum édition de la mission, mon colonel pour le savoir que le président de la République qui a mon amour Félix Tshisekedi Tshilombo a déjà à New York pour participer à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. On a image peu commentaire. Mon Congo, Boyebake Mokozi Mboka, le président Félix Tshisekedi a déjà à New York pour participer à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies au Ekobanda du 19 au 26 septembre. Boyebake, mercredi le 20 septembre, la 15h RIA Kula P 21h RIA Kinshasa, président Félix Tshisekedi a combattu la pupitre Oyo Ekozo la 4e fois depuis à combat chef de l'État. En attendant, la rencontre Ndenge et Kosale Maneti, la secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les Nations Unies, bon dit Mélangaï que le président Félix Tshisekedi a confirmé l'organisation de l'élection en décembre 2023, malgré le problème il y a la logistique et la sécurité. Voyez que escalier presque 3 mois à Masolo, à territoire Mitsou Sedon Kivu, n'a nous coûte enregistré l'électeur. Même situation, la province Yama Ndombe. Intervention de Mokoziamboka Kouné Makasi, ils ont assuré crédibilité, il y a un processus électoral et surtout que l'opposant Mitsoussou va réclamer audit Yassika, il y a un fichier électoral. Bon Simbake, c'est la 1e Assemblée générale des Nations Unies et Koza Lokola fait un premier mandat à moi Mboka Félix Tshisekedi. Tu as dit que constitution est PC Ndingisa. Donc, avant déjà candidat à la succession à Yemoko. Président IDPS et Sengeli Alagisa Bila Kitoko. Oh, à ce premier mandat, surtout, il y a quand même des Congolais, espoir, après ça, Bango. Tango azoka bokonzi na maboka Joseph Kabila Kabange et kozala pe malamu azwata ya convaincre la communauté internationale ya ba progrès réalisé à la RDC malgré kokoso ezanga kate na masolo na bango toyebi ke ba commettre pe mbonda na o Italie présence ya armée rwandaise oyo baza ko soutenir ba rebelle M23 na o Italie MONUSCO nyonso essayer betomaki po esengeli effectif na bango et diminuer na vula oyo po baza na bango incapable ya kokodisa kimia na bisika baza awa na RDC. Biso mona ekolo tokosiaka na mokonzi ya mboka ayeba keyende azali garant de la nation discours ezala kitoko pe nyonso eleka kitoko yango tobetisi kaka mbonda totikali kaka na 78e session Assemblée générale des Nations Unies. Boyeba ke mwana mboka Félix Tshisekedi akokutana na secrétaire général ya ONU mwana mboka mais dire quand même apesi biso ba détail. Chef de l'État Félix Tshisekedi a komaki mokolo ya dimanche 17 septembre na New York na États-Unis pour participer na 78e session ya Assemblée générale ya ONU. Selon cellule ya communication ya presse présidentielle, président Félix a kozwa maloba na tribune ya Nations Unies mokolo ya mercredi 20 septembre. Par ailleurs, président congolais a co-participé na forum cible objectif ya développement durable ODD na Mukuse. D'après Giscard Kusema, président ya République démocratique du Congo a kokutana yena secrétaire général ya ONU pour na évoquer situation sécuritaire na République démocratique du Congo pe futur ya MONUSCO. Yango biso awa betisi kambonda. Tokimi mbango kuna ba institution ya mboka boyeba ke Christophe Mboso, président de l'Assemblée nationale, a servi les Congolais, va dénoncer pour combattre le Molimo, il y a la République démocratique du Congo. Tu as une image de commentaire. Mwana Congo, Toutaji Kolanda, Ndenge, ouverture session ordinaire en septembre 2023 et Salemaki avec un partenaire idéologie. Yakoyeba Ezake, Christophe Mboso, président de l'Assemblée nationale, Azako Senga, Naba Congolais, Yakoba Telabomoko, Yakobo Yakokabo, la République démocratique du Congo. Donc, Asengi, ton dénoncé peut combattre le Molimo, Yako Kaboli Sabiso, malgré ma divergence politique, n'a pas idéologie. Il faut que quand on a uni, peut toboya Kaboli sa RDC. Il faut que quand on a uni, peut Koboya RDC et Kabwana donc, Yangonde Ezala Makanisi, Oyo Kongolais so Esengeli Azala Nango. Yakoyeba Ezake, session Oyo Eza Mingi Mingi, pour la masolo ya sécurité, mais Yakoyeba Lissu Ezake, Moka Eza toujours agressé la Barwane. Kuna la partie est, Bounaga la Koutou Toyebake,
eza na maboka barebele M23 na barwandais oyo badynamique akuna lisusu esengeli boyebake kaka na este kuna plus de 50 personnes mokoka bauti kokufa le 30 août massacre oyo esalemaki po basalaki marche ya koluka MONUSCO alongwa po selo bango bamoni ke azala kosala rien na cadre ya koprotéger population na babia na bango biso tokosengaka ke en tout cas toluka nanu kimia et contre la partie est ya mboka de manière ke baélection de décembre esalama kitoko mpe population kuna bapema mpe bavivre na kimia yango tobetisi kaka mbunda totikala kaka wana la rentrée parlementaire ya septembre boyebake les députés irakans a interpellé le premier ministre Sama Lukonde sur massacre de la population civile et ça va qui n'a pas mal le 30 août. Tu as la image de commentaire Medina Kambembe. Ba question orale avec débat pe ba interpellation ya premier ministre ezalaki enregistré depuis rentrée parlementaire ya septembre notamment situation sécuritaire, expression démocratique, pe lisusu situation sociale jugée précaire na problème oyo eza ko se poser na secteur ya transport aérien. Ba parlementaire baza koluka ba réponse na oyo etali gestion na gouvernement ba question cruciale mosusu relative na marche ya nation. Parmi ba question enregistrée na niveau ya Assemblée nationale mokolo ya vendredi 15 septembre question ya député national Gracien Irakan. Na yango esengeli toyebake député national Gracien Irakan ye aza ko exiger na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde apesa ba explication si massacre ya population civile et pas ya ba force de l'ordre na Goma kuna na province ya Nord Kivu. Yango biso awa tobetisi kambunda batela mbongo na oto bozuna po miri bakoma ebele la cadre ba reportage surtout ba problème etele ba mariage ba anniversaire to ba activité de ndenge bakoni ayo mbongo ndeko na ngai qui même mbongo na mbongo école agence pokuna okoza ba souvenir qui toko pe la professionnalisme ya musala. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme eyokani yo Nini eza koleka lisusu na union sacrée de la nation moko ya badepute ya Vital Kamerhe aza kopousse bato bavotela bango mwana mboka Dr Denis Mukwege. Twana image pe commentaire ndeko ya Congo mikolo ekomi ya kotanga na misapi pe ba surprise ekomi kobima bokotuna ngai nini moko ya badepute provincial INC na Bukavu parti chez ya mwana mboka Vital Kamerhe ministre ya économie na kombo ya Omer Boulakali aza conseiller la population ya parti wana RDC bazwa conscience donc soki Vital Kamerhe aza candidat à la présidentielle a conseiller ba députés provinciaux nationaux pele ba congolais nyonso ba pesa confiance et pas ya mwana mboka Dr Denis Mukwege po akoma président RDC aza pe ya kolobake asololaki na Vital Kamerhe oyo a confirmé yeke akozana ye candidat à la présidentielle na ba élection de décembre 2023 lokola eza bongo plan na bango ezaka Denis Mukwege sans contradiction soki aponi INC parti politique na ye eza po eza parti ya démocratie baza kaka na leader se moko Vital Kamerhe po
aza pacificateur pe démocrate kutu atikela bango liberté ya kosala choix politique mais kozala kaka na kati ya parti lokola ye azala INC Vital Kamerhe aza kosoutenir candidat ya choix na ye pe na ngambo na ye aza kosoutenir candidat ya motema na ye mais baza kotambola ensemble pour l'intérêt général de la population. Awa eza kosenga na Denis Mukwege andima debande bakongolais wana oyo bafuteli ye caution po azala candidat présidentiel ya décembre 2023. Lokola esali boye biso tokomi kokama po toyebi ke na assemblée générale INC bango nyonso bazalaki na même morale de manière que bapona mwana mboka Félix Tshisekedi nde azala candidat présidentiel na bango ya 2023. Mais kokamwa bokabwani ekoti kuna toyebi te soki mpe ezali prise mosusu to ezali kaka makanisi ya kati ya badémocratie yango tobetisika mbona mpe tolobi totala nanwa. Moïse Katumbi Tshapwe président ensemble pour la République assisté ba tourner na o azalaki nango na cadre de redynamisation à partir na EP à remercier population la force de l'ordre de la République démocratique du Congo. Ndeko ya Congo boyebake Moïse Katumbi Tshapwe candidat à présidentiel décembre 2023 azalaki na tournée na ba province ya République démocratique du Congo ezalaki nde na cadre ya parti politique na ye et surtout que ba élection eza ko se pointer na horizon na kozonga na Lubumbashi boyebake Katumbi a remercier population nyonso ya ba province ndenge bayambaki ye kaka na occasion wana akumisi pe force de l'ordre ya République démocratique du Congo pour la professionnalisme na bango na maloba na ye alobi ke na pesi merci la population ya Mbandaka Makanza Lukolela Kikutu pe Bulungu ndenge bayambaki ye na motema moko alobi ke aboni pauvreté bisika nyonso aleki me esangani na espoir ya changement abosali te kosaluer professionnalisme ya force de l'ordre oyo partout azalaki nyonso elekaki kitoko donc a comprendre que na nyonso na politique bazalaka ba adversaire et non ba ennemi po avenir ya RDC eza epai ya bana na biso mbonda ekolo tobetisi bonda pe tolingi bolingo boboko ezala po nyonso etambola kitoko. Centre de formation média indépendant tout peut se former dans mon poussé avec professionnalisme parce que former ba tuba koma ba journaliste ba caméraman na ba monteur vidéo qui m'a po parce que c'est ça kitoko. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Lokito ya mbona mabe eza kobeta la ville province ya Kinshasa Jacqueline Ngobila azaka la 3 jours po ato sa silote mabe ekokotela makasi. Mwana Congo boyebake mbonda ya mabe eza kobetama kaka na hôtel de ville ya Kinshasa surtout na oyo état gestion en ville 22 députés provinciaux ba signé la décision oyo eza ko exiger révocation ya 3 membres ya gouvernement pe na DGRK. Boko tuna ngai ba ministre nini oyo bakani kolongola bango musala eza bango ministre provincial ya économie et des finances, ministre intérieur na commissaire en charge de l'environnement. C'est le document wana oyo majorité ba député oyo bazalaki présent la conférence de président assemblée provinciale à Kinshasa basali constat que ba problème eza mingi. Ministre des finances et économie na DGRK baza incapable de mobiliser ba recette de la ville yango ne eza kosala ke exécutif provincial assemblée provinciale bazaka ba moyen ya kosala musala kitoko. Pour le ministre intérieur yende kudu pardon azala kokokate kosilisa kuluna ba enlèvement na ba désordre ebele à la Kinshasa capitale ya RD Congo. La environnement kuna kutu bobosa na bino yepo ebele bosoto o eto na capitale ekomi komema ba maladie ya ndenge na ndenge awa epe ba kinwa. Donc azala kokoka musala te donc incapable. C'est le constat oyo bango basali. Boyebake conférence de président oyo
baza ko exiger révocation la bango na délai 72 heures topé 3 jours. Soki kaka makambo oyo esalami te, session extraordinaire moko ekozala convoqué po bazo ba mesure musu ya makasi oyo ekozala ke même gouverneur pe akoriske nango. Makambo oyo boyeba ke elisusu kopelisa mondo pe tension politique ya makasi na Kinshasa mingi na conflit oyo eza entre Château Bilambaka pe la Gode Poi. Awa ezali boyeba ke bakinwa bakomi kotale na masolo opo bamoni peza ke baza na besoin bayeba misolo ya Kinshasa ekendeke wapi pe nini eza kosakela Kinshasa ezala bosoto boye pe na basécurité ndenge na ndenge yango betisika kambona. L'infatigable l'homme du terrain et des actions du développement Mwanda Mboka Esino Kabamba Bakisele Papa Changu le samouraï du changement akangi Changu kweti kwe mawana yo mto oyoka mingi Changu pour la cadre ya ba mouvement. Élément pe commentaire ya Yannick Kaloso. Ndeko ya Congo tango toyebisaka bino ke mai na mai ezaka na bakolo nango zamba na zamba pe ezaka na banyama nango pe mboka na mboka ezaka na mokolo nango botaka tembe. Boye bakapeke likambo etali kosala kwanga totikela yango bateke ndenge balobaka kaka ndenge Changu basi bapone ya bango mwana se mokopo bakoprena ke mingi bazalaka ba acteur ya ba mouvement baki na cadre ya kosa bana Changu. Botu na ngai nani oyo bana Changu bapesi confiance fidélité pe bolingo ezali oyo bango bapesi kombo babengi Papa Changu mwana mboka Esino Kabamba les samouraïs du changement, président fondateur, il y a fondation les rebâtisseurs au misala na et comment comme on a kitoko, abandé yango depuis kala, grâce à ma formation ndenge na ndenge oyo, apesa kabana Changu, na bangonga oyo, yo okosaka bango na polo, na baloso, na basoso. Na mokola esabeni, boye bake en qualité Papa Changu, les samouraïs du changement, akende ki yemoko, Depa na pasa baba, la commune ancienne et sika omingi kutu bakobaka te, bakendaka na kade ya lokuta basuka na baprince, akosi na kati, kotala condition nini o population ezali kovivre kuna. Botala ndenge bayambaki ye, kaka ndenge tango mwana Yesu akotaka na Yerusalem. Lokola azalaka acteur ya développement, tala yo moko ndenge nini akomi kote ya population et surtout babengaka ye papa motei po bayebi ke apesaka toujours baloba oyo ebembaka développement na kane baformation kitoko oyo apesaka bango population basepela kitoko mais tellement ke azalaka ye moko te atambola mama Calvini Onyumbe mama Kimbaseke bakokaki te kokele maboko pamba parce que kuna bayebi ke population ya kuna po balia lipa ezalaka pasi yango mpe mingi ezalaki mpe occasion ya kosala inauguration ya boulangerie oyo po papa Esino akomisa yango na bakondition oyo esengeli ndenge oliaka mapa na Gombe. Tala ndenge liboso bamama na sudi ya kokanisa bamama amemelaki bango babassin ebele de manière ke bamama ya kote oyo bakozwa babassin mpe bakozwa na bafo ya démarrage po bayeba ndenge nini bakokoma mpenza baautonome. Bino moko boyoka ndenge moko na bango abetisaki mbonda. Président Kabamba ya liboso nakumisi Nzambe nazoyebisa mpe Nzambe nanga asunga ye akende liboso asukela kaka awa te aya asala makambo ebele ya minene po quartier na biso oyo eyebani te mais eza quartier moko ya kala toza na basouffrance ebele zele eza te mai eza te tozosouffrir mingi misala mpe eza te eza quartier moko munene soki ke asungi biso na quartier oyo ata biso moko tokoki kopesa ye possibilité ya biso moko toponi ye mpe abimi. Lokola esengaki ke a inauguré boulangerie oyo tala condition boulangerie ezali mais les samouraïs du changement alobi ke akokomisa yango boulangerie moko ya kitoko oyo kopermettre ke bandeko mpe ya koto oyo balivre bakondition ya kitoko epesi ye mawa mpe alobi ke bakita mitema na se mpo ye moko ayebi solution ya kitoko oyo abombeli bango. Bino moko boyoka ndenge nini abetaki mbonda. Tala bana pasa maba tant que Papa Changu bazalaki na bosenga na biso mingi parce que ba problème ezalaki ebele. Entre temps toye ko inaugurer siège na biso ya pasa maba toye ko inaugurer boulangerie parce que ezalaki besoin ya liboso vraiment ya makasi bana pasa maba basengaki na fondation les rebâtisseurs oyo ezokamba pa na ngai Institut Kabamba Papa Changu
ne yango wana toye bozomona ndenge misala ezosalama eza na boulangerie artisanale mais tozana ba projection vraiment to comme sango boulangerie purement professionnelle parce que ba mama ebele awa ba bande ko vivre kana mombongo oyo bazaki ya ko zwa shit nango après mais total tobi non photo zongisa eloko wana photo rebâtir en auto ressusciter yango de manière à ce que ba mama bazongela ba activité na bango o ezo permettre bango ba vivre kolongo wana depa le président ainsi le Kabamba les samouraïs du changement bakisele papa Changu tellement que asaka misala kitoko alobi que présence naye esengeli ezala pasa maba yango afongoli bango siège monene ya fondation les rebâtisseurs oyo ekosala ke bajeune ya kote ope bakoma utile bayeba kosala misala ya ndenge na ndenge mpe ekopermettre ke présence na ye ezala esika wana mpo abana korépondre na badésirata na bango kaka na ngonga wana boyebake baadhésion mpe esalamaki ebele mpo bato bayebi idéologie ya fondation les rebâtisseurs eyaka na cadre ya développement surtout ya mbongo wana na esika bato bazali tellement ke akoki kosilisa te le président ainsi le Kabamba l'infatigable depa elongo na équipe na ye bakitaki kotala condition hôpital oyo bozali komona tala yango na baservice ebele me soki okosi na kati okoregrete netika bandeko ya koto oyo bazaka abandonne mpo bazanga moto kolobela bango to mpe moto kosunga bango yango le président ainsi le Kabamba les samouraïs du changement papa Changu ye moko akosi na kati atali bacondition epesi ye mawa mpe pasi mpe alobi ke akoréhabilite hôpital oyo akokomisaka bacondition esengeli kutu bamaladi bazalaki wana na bato ya ndenge na ndenge ye moko azwi charge ya kofuta nyonso oyo esengeli na manière ke bazo baso kitoko mpe babima bafuta ta infrante bino moko boyoka kelke maladi oyo bazalaki wana ndenge nini babetisaki mbonda nasepeli mingi nasepeli parce que ndenge alobi asupporter parce que awa basengaki 40 000 soki afuteli ngai 40 000 nasepeli mwana ngai azobela afutelanga mbongo na awa miliongo na nango ya 40 000 ezali kitoko mwana Congo bino moko boyebake l'infatigable les samouraïs du changement alalaki puki kitoko te ezali ke moko na dimanche depa elongo na mama Kimbaseke mama Calvini Onyumbe bakitaki kuna na nzoko mingi pona implantation ya bureau ya sika ya le fondation les rebâtisseurs oyo kopermettre ke population bya koto oyo bazwaka formation kitoko tellement ke susi na ye ezalaka te ke ya kopesa population bapolo bakopa loso banini ya sikre amemelaka bango nde développement esika bazali mpo bayeba ke lobi baza utile ya société mwana mboka le président ainsi le Kabamba elongo na mama Calvini Onyumbe mama Kimbaseke l'infatigable papa Changu na mama Kimbaseke basukaki wana te depa lisusu bakotuna ngai bakendaki wapi bakendaki kuna na masina mingi na quartier Mapela esika wapi baze munene oyo bamesana kozela ye tala ndenge bayambaki ye na esengo nyonso lokola amemelaka bango toujours développement oyebake apesi bango bakaye biloko ya ndenge na ndenge avec toujours liloba se moko bayeba kokota ebele na fondation les rebâtisseurs mpo kuna baformation kitoko ezali kopesama oyo ekopermettre ke lobi bazala utile balongola bavi ya bato lokuta bavi oyo ya bapolo bavi ya bakopa loso bavi oyo ezanga ntina yango na maloba na ye toujours aza koloba ke tour oyo eza kosenga kodésactive bango parce que baza baacteur ya mouvement biso bonda école en tout cas misala oyo papa Changu ainsi le Kabamba les samouraïs du changement aza kosala en tout cas aza incomparable na Changu bana Changu bino boza komona nani esengeli bopesa confiance bokosama mpe mingi metiro oyo tokodésactive bango yango tobetisi kaka mbunda nini eza kosala lelo mpo bana babeba baparente bakozwa baresponsabilité na biso kobota elengi kaka ndenge balobaka na Kinshasa kasi kobokola ezalaka pe pasi lelo tokoma komona bapara mingi bakoma konéglige bana na bango toyebaka te responsabilité na bango ezalaka nini lelo tokoma komona bajeune ebele bakoma komipesa na babombe bakoma komipesa na badrogue bakoma komipesa na masanga na kindumba na moyibi kasi soki otuni bango okomona ke bana wana bazalaka na bapara na bango nini yango esala que ba se retrouver na balabala boyo kandenge bapara mosusu balobaki bon oni il y a d'autres parents au baza ba irresponsable ya bineka via masanga via basi baza ba parents mosusu makoki ezati
oza parent mosusu mimi eutaka na base eza éducation ntango yo parent ozoéduke mwana na yo na ndako na ndenge esengeli je ne pense pas ozala na baposa wana ya bacamarade oyo éducation azwaka na ndako akende ailleurs azala toujours basé na éducation oyo ya ndako ozala mpona bapara ozwaki bango te kotangisa bango te bana bazokoma soki okoencadreka mwana na malamu mwana na okende soki otiki ye kaka mwana kaobe okoti kotema na yo kotema mwana kote ya mwana amateyi mwana na nsima mwana ya mama okotinga mama mwana kotema ni eza kotema amen. tokosenga kaka na baparent boyeba na koreedike bana na bino malamu kasi mpe toyebi ke quelque part bana mosusu mpe balekela baparent na mitu bana bongo para soki oremake ke mwana azali koyoka te mema ye lombangu na leta paske kuna bakopesa ye mpe edukation ya malamu kasi biso mpe bana esengeli toyeba ke tozali fitiri ya lobi tango bazali kotinda yo na kelasi bazali kolakisa yo musala ezali mpo na bolamu na yo moko biso awa tobeti mbonda caricature ya mokolo lelo le VG6 bakoko tiri tiri elongola église ya mateta nini ya malonga bobongisa biso po tosepela mwa moke na Kinshasa kaka ndenge Luambo Makiadi ayembaka boma ngai na boma yo to bomana yango nde ekoma slogan to pe ekoma mécanisme oyo bakinwa bakoma kobika yango na ndenge elingi koloba ke mutu na kwele alelaka pe amasaka prix ya biloko selon ndenge alamukeli na tongo yango JSJ makoko tiri na lisolo lelo avec honorable balobi nini bolanda bino moko masolango honorable kaka na kotambola na ye akei na maison ba vivre fouet po aluka asomba ata Thompson aliame akamwe po amoni biloko ezali cher makasi yokani mama moteki azongiseli ye ozotunanga koma eza cher ah oui transport ezoboma biso ebele oyebi yango kuna pe na ngamba ba transport moto na motu kaka na système kaka bomanga to bomana to bomana yoka pe ndenge nini kuna balobi pasi moyete nzela mabe en plus ba tracasserie ezoboma biso fort mais le petit pe kuna mopazi na ye akamwe yango mbangu aye pa honorable atro honorable tata na likabango nini eza koleka mais viens comment moto nyonso il faut aller là viens tiri pe na mopazi na ye lokola amesala ye kopesa ba conseil po asika ba mutu observation koluka koyeba ndenge nini mboka etambwisa ba parce que azali sage ya mboka yoka je tiri petit mboka oyo ezalaka kaka na système ya bomanga na bomayo to bomana est-ce que yo yebi yango te ya kokamwa c'est comme si ba ministère ba secteur wana ezalaka te secteur ya transport to pe secteur ya économie c'est comme si ekufa nango kala yango mutu surtout akoma explique kaka ye abomayo na kwa na ye yebe bomayo na bopazi na yo ekomi kaka bomanga na bomayo to bomana boye epesi pasi yango tobetika mbonda merci na confiance de fidélité obopesa kibiso uto e mandete to comme soukam édition mokolo lelo na pesi bino merci parce que vous avez confiance de fidélité et surtout que vous êtes toujours ko tala biso à tout moment parce que a besoin d'informations qui te comme main. Vous continuez toujours à s'abonner massivement. La chaîne YouTube de Bonda École officielle en plus. Voilà, monsieur, c'est la bino. Activité en néo, tu connais ça, qui te pour amuser ça, vous voulez la chaîne partenaire de ça est belé. Merci la médine quand même, on va se battre édition, mon collègue. Image, on besoin de qui te connaît la caméra. Et ça dit, on a mon Wilfried Samba, mais bon, réalisation de montage, il y a mon écrit dans ma tête. Après, si moi, tu m'as dit, surtout, on va faire ça, surtout, la diaspora, on va faire Europe, les États-Unis, Océanie, partout. Là, allez de la présentation, on écoute la prochaine, ma collègue sous Azongité.